MK. Betty. Rapide. Odette Mbongo, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Hein? C'est ok, église. C'est bon? C'est ok, prière. Viven. Zamina tena voiture des autres denda. Mona Elena la grâce. Bonjour. Eliane, bonjour. Gracia Keza. Merci beaucoup, Gracia. Nzamba pambola peyo. Ok, église na maman Annabelle. C'est bon? Non. Oui, maman Annabelle. Des jumelles, hein? Bonjour mon cher vous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On est là, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ok, prière. Allô? Ok, prière, t'es, hein? Elrit Lubaki. Bon dimanche, ma chérie. Cédric Kaminda. Trop belle, mes sœurs. Merci beaucoup. Maman Philo de nous, hein? Bon dimanche, maman Philo. Non mais pas du tout, t'es dingue. Bah, je sais pas, j'ai juste envie de... Naïsi bino dimanche à l'élo, non, yo kat bien, on a l'homme qui ne sert en ma case. Deux packs de 4 fois 125 grammes, le troisième pack est offert. Chidida, bon dimanche. Priska Mishka. C'est un gros con, frère. Priska Mishka, bonjour, bon dimanche. Simbaka bontina suka. Bon dimanche, bon Erika Souza. C'est vrai, nous sommes des jumelles. Eric me t'a posé question. Oui, on est des jumelles. J'espère que vous... Oh, Anaclé Tambo. Bon dimanche, Yaya. Bibiche Landou. Merci beaucoup, ma chérie. Eliane. Ensemble, hein? Ils sont ok, na biso prière. Maman, t'es pour notre téléphone. L'enfant a oui. C'est très joli. Non, il y a un message, mais voiture réseau qui est bon. Eric Assouza, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Zamba Bateli Bisso. Emidjo, merci beaucoup, Yaya, merci. Moli misana aussi à l'internet à maman Annabelle. À YouTube, il y a un kati. Bien, ok, église. Il y a un message, mais ok, église de l'élo. Bon, va y aller dans la église. On regarde là déjà. Hey, bonheur.
On est en retard, on part à l'église déjà en retard là. Après, si on part, on arrive en... Oui, ça bloque parce que tu as aussi à internet à maman Annabelle. Du coup, à YouTube et Cathy. Alice Pedro. Oui, maman Alice, nous sommes en France. Nous sommes en France, maman Alice. Anaclete, Anaebision. Basa matame kota. Francisca Dinganga. Bisous, bisous Francisca. Jida Kalambai. Oh, magie de moi. Ya Jida, yo zam tali bosso. Je non ça la direct pour nabata régime. Maman Jida Kalambai, yo zam tali bosso robenga pour na témoignage. Yo mo promettant ngabi aria li bumu na niveau ekei. Naza choqué. Wana témoignage à maman Jida. Abi Ariane li bumu na esili. Naza choqué li bumu na bundani nango na bundani nango li bumu ekenda te. Maintenant li bumu na ekei jour ça la direct fonga na benga na pesa témoignage. Donc parmi batu ba témoigner pour na ba ventre plat. Maman Jida za na 4, maman Jida Kalambai. Je te salue ma grande sœur. Oui, na ebi ko salenga confiance, au sombi gagne, au sombi baté na ya régime. Excusez-moi. Malgré baté na bunga ki anga ta carburant. Pour la monnaie, vous avez la monnaie de 50 €? Ah, d'accord. Oui, je vous donne. Oui, malgré baté à maman Jida et bunga ki mais avec un espoir à rezobaté na ye, baté comme un meli à sali régime na ye à respecter, à tindelinga tala ba client ye belé na sima maman Jida. Maman Jida Kalambai, à tindelinga tala ba client belé. À tindelinga vraiment ba client belé. Oui, maman Philo P, maman Philo. Maman Philo Badeki, yépé à Salenga confiance. À son bien, maman Philo, maman Philo, et ça la même 3 mois. Bilo maman Philo est roumé la kazara. Non, Aria, qui peut non, batumi sous. Non, Aria, tindela nous batumi sous. Maman Philo est trop gentille, on a lingaro latina. Na lingaro makasi, tolela on a tina. Bisona maman la belle, to lingaro makasi, maman Philo. Tokomi kokokana Hermine Loutendance. Hermine habite comment kokana. Na maman la belle, c'est l'amour yaya. C'est bolingo l'équipe va te kokana. Comment kokana moi c'est ma grande sœur chérie hein. Claudia, oh merci beaucoup yaya, merci ça m'a pambola. Tozali maman dans notre travail nos ventres. Dans notre travail ventre on a ligné vraiment au monde en en plus na manos ko bongisa maboko hein. Pour moi ni maboko na ngebeba kina no linga na bongisa maboko pour er na sala ba vidéo ya expliquer bino ba ji auto sala ba ji detox auto sala. C'est maboko na ngapeza propre. Ya on bomoni na vandaki na zimwa temps na bongisa pe maboko ti si comme bon comme bon na bongi bien té na bongi bien té mais ça va quand même par rapport aux qui les dossiers ça va donc c'est ça non le bakala batu belé ba na ligne ah non ba ça c'est confiance té on a baté na biso na gagne vraiment pour ça biso confiance vous a décidé. Vous avez décidé et bon moi maman la belle du colon ninga do ben na taille. Babi moi c'est des ventre plat. Moi c'est des ventre plat faut travailler les boum hein. Faut travailler vraiment les boum. Donc les bisognes ça va solution bien pour na ventre plat, au sombi thé, au sombi ceinture. Tout bandi dans régime ensemble, tout à fait la groupe na biso à motivation.
dans un groupe à motivation. Bah, on y a dans la motiver dans le régime. Pour contacter maman Nicole, coach Nicole. Il benge coaché. Ou soit tu peux contacter Pengai qui est boli beaucoup dans le groupe à motivation. Bah, tout le monde dans la difficulté. Ah, tozo manqué, yo bozo manqué biso yaya. Makam. Bozo manqué biso ma filo. Ba tout o ba dans la besoin ba perdre ba poids na bango. Ba onion so ba na besoin vraiment ya perdre libumu. Ba lingi vraiment ba ça na ventre plat. Ba to na nyo so bo hésiter te bo contacter ngai bo hésiter te. Pour mona te na biso eza ngo te moko agressif. Ou bien Alexia ba diarrhée ni ba musuba obe ba zo benga ke non te wana non Alexia non vraiment diarrhée te o les gars non diarrhée te mais e bimiso ka ba graisse moi 2 jours moi libumfo ba graisse wana il faut ebima ba graisse wana il faut ebima et après coach Nicolas Zali ngana Zali so linyo kota na groupe à motivation to cotisation na groupe à motivation. On va nous montrer ba menu du jour. Coach Nicolas Tiara ba menu wana Hollande ndeni nyarolia passeport pe atinda rapendeli torosa sport. Ndeni torosa sport nyo jiza na kati wana. Patricia CY hein? Patricia bino bokomo bakomba. Merci beaucoup Patricia. Patricia, bonne santé, cala mon cœur. Dina Katendi, bonjour Yaya. Aïcha, Aïcha Yamba, bisous ma chérie. Ah, ndena noloba, batu nyonso bana besoin vraiment pour perdre ma poids. Batu nyonso o bana besoin vraiment va perdre libumu. Même si on a césarienne, ko banga te yaka tu bengi yo. Même bato césarienne ko hésiter te yaka. Yaka toko aider yo, toko l'action neni no sala, to la maman na belle à récupérer santé. Azonga na na imer na ya za so telemi maman bizaleli rôle avec puissance. Wana to zongi la direct na maman na belle. Ça va conseil vraiment comment moi si sera boti à se comporter comment pendant la grossesse surtout on a retouché mingi pendant la grossesse pendant la grossesse né corps n'a plus bébé en fait la grossesse né moi ça perdre la beauté ceux qui ont raté kaka beauté à grossesse au tiki grossesse et même on est na mona ba maman misusu na grossesse a commis kubuka. Yebaka olata masque. Olata masque. Masque wana po kende sala raboui. Et sala raboui. To koti na nini on bo mon molili. Na ba tinel na bango. To koti na ba tinel on molili koti. Moi si ceux qui kaka on s'est négligé pendant la grossesse et ils aura pas pour récupérer beauté na yo. Ils aura vraiment difficile. Et ça sera vraiment difficile de récupérer beauté. Donc, au lac Sabine, au moninga pendant grossesse, nanga ya moi nanga misatu. Bon moninga to ça va direct na papa. Bozo monanga papa yo sala nga surprise. Na butu wana na salipe, na zo publier pe ba photo ya grossesse. Mais na temps wana na déjà na grossesse à 6 mois 7 mois. Na temps wana nyos bo monanga na ça va direct ba conseil. Na pa ça ba conseil pa ba maman. Et Michel to sala na mois de mai, na ebi ke mingi bazara balanda ka biso na mois de mai. To pesa ba conseil. Deni ni moi si to benga ngo secret libala titre nango. Secret libala émission wana to sala ngo. Ozomona. Na temps wana ngazara déjà na grossesse à 6 mois. Mais mututé atikala ko remarquer que na na grossesse. Mututé eba ke na grossesse. Na mona ga mutu moko akomela nga na se ya na moni lokolo bandizemi. Maman Grâce. Maman Grâce la servante de Dieu. Bonjour Maman Grâce.
Bon dimanche, maman. Ba conseil wana nyonso to pesa po bande on a biso mingi ba yeba te ke beauté à moi si pour garder on faut regarder on a grossesse. Na grossesse ndeko ko garder et repos ta hormone que on a toujours frais. Mais ce qu'on perdre kaka na grossesse, nous mon abatu na lata masque mon na kingo. Na lata masque mon na Congo. Misusu ebetaka bango pe na elongi nde sitantine mo atindela yenga photo. Masque à grossesse et bêta et longue. Ya sali nango 8 ans. Olomona 8 ans pendant que masque à grossesse. Apakoli biloko sali mais ezo simba te. Donc nyonso wana to kolobela ba goma jini il faut osala. Nga pendant la grossesse na pakola ka mafuta te. Na pakola ka même so ba mafuta eza o hydrataka po. Na la sabino mafuta nini o na pakola ki na grossesse o ya Congo même so c'est en Afrique. Mais oya awa na la sabino mafuta nini na salela ki na grossesse na nga batutu bando lula te na nga ko mina te kitoko. O komi na te bien mais na zali déjà na 6 mois. Donc toi c'est la maman Annabelle ayoka bien. Zamba sunga maman Annabelle to sambela vraiment to simba na biso nyonso to soutenir maman Annabelle to soutenir rien na ba prière to soutenir maman Annabelle na ba prière nzama pesa maman Annabelle makasi apesi makasi poto zongela ba émission na biso ya kolamusa ba mama maman Annabelle l'axinga sous secret mona na bete la longa mutema moto maman Annabelle l'axinga secret moko ndeni maman ko regarder nzoto zaka moto voilà to bomba na meki sibino ka mwa gum ke kaka moi si azala moto moi ça za malili te ba bi moi si fa za moto moto moi si ne sala ke masolo simba ba mama la maman la belle la kisinga mambo les kana 2 jours na et malgré malade mais nazo senga kara mama ya fongola mtema o mwana na yo ya donc je vous aime beaucoup Erika, merci beaucoup Erika. Moi aussi on t'aime. Maman la belle, maman Lisa bio yoka bien na kombo na Yesu. Amen maman Alice, biso ke prière. Wana na boutise binoka mwandambu. On a yaki vraiment mona confirmé malade maman Annabelle et après toi il va dire benenga au bas de la et pour to continuer l'émission. David qui David Bon dimanche papa David. Ça fait longtemps. Papa David. Na mona Wilker de moi. So lingo somba basili ya kitoko ndo moni ngana maman Annabelle to tiebo. Basili ya bien de moni. Basili ya kitoko boye au contacter Wilker. Au contacter Wilker to numéro ne to tchaka tchaka la page wana. Au contacter Wilker bozo basili mo ya bien opposé ngo. Donc ils ont dérangé te. Olingi pe kabelo ya bien, kabelo ya kitoko ya milai neti boye. Omoni kabelo mo kitoko soin propre. Vous contactez Olga. Vous contactez Olga Kabelo pour le kabelo mo ya bien ya soin. Omoni les milai hein. Et mukonzi, mukonja kabelo. Masolo kabelo eza maboko ya Olga. Olingi pete na yo ebima kitoko, wana problème à maboko, ozana problème à bouton, ozana problème à bambata nde bomona nga na décembre. Nde nazaki mwa problème à bouton et à bambata pardon. Au contacter Irachou. Irachou de mon cœur. C'est pour lingi huile moko ya bien, oche la kata mafuta. Sérum moko ya bien au contacter biso pona huile ya jolie nana ya on a tiaka na mafuta bomoni même te na nga na nzoto
naza na te bien na nzoto naza misisi à faire te na misisi à faire te ozomona ke te moko ya bien ya propre ya soin ba Olive batikali wini baza pa mama Annabelle biso toke église bango batikali na yaya na Keren Yasmine, na benga rayote, combien de kasi na WhatsApp? Ndeti des jours ils a passe pour besoin na téléphone, bi mo na en vacances. Si na zongi ndakunde na ko profiter na répondre à tout le monde. Bon si na kotika mama ko répondre na zo temps yo sola na mama Annabelle te. Na zo pe temps on vanda te nga pe na profiter na vacances. Emma Odia, okokani makasi vraiment. Merci beaucoup Emma Odia, bito kokani makasi. Toza tinel ya mbo mo na biso te. Toza tinel ya mbo mo na biso te. Tozo bima karate. Toki na église à passer ya Shadrach. Pasteur ya de l'église de prophète Shadrach, la passion des âmes perdues, l'église de papa Abisso, toi la nzila toki. Alors batiner la pote de Zaramilaya, tolito bim. Bravo, bonjour. Bonjour, maman Annabelle Yeyo. Comment tu sais pas ton moni binonga c'est pas na part na ma case. La famille, pas vraiment du courage à travailler. Mais tellement que je vous aime bien, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Passez une très bonne dimanche dans votre famille. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde. C'est pour bientôt, on va se voir, on va continuer à partager. Merci beaucoup Aïcha, que Dieu vous bénisse. Et je profite directement à vous dire tous, et tout le moment des secrets de mariage, merci pour vos soutiens, merci pour vos prières, merci pour vos assistances, merci vraiment que Dieu vous garde, vous bénisse très abondamment. Et on est là, on est ensemble. Le diable, il est monté là, a vu échec, a vu échec, ma casse à boulot, ma sauté de bas et le diable frappe toujours dans la maison des enfants de Dieu. Là où il y a la crainte de l'Éternel, c'est là où le diable vit. Si dans ta vie, tu ne vois pas des combats, il faut autant la yo monte toujours na yo autant mbola na bana. Alors s'il y a des combats, il y a la victoire et ça montre aussi que tu es avec nous. Vraiment, moi je suis forte, comme forte que vous connaissez, vous tous, par la grâce de Dieu on est là. La joie de l'Éternel c'est ma force. Vraiment que Dieu vous bénisse. Tous les mamans des secrets de mariage, que Dieu vous bénisse. Voilà. Maman Annabelle a lobby, bien votre bossing, maman Annabelle a loba. Quand même, boyo qui maman Annabelle a lobby. Malgré ça bien été, mais a lobby quand même. Tout le monde merci pour mon maman Annabelle a bonne santé, boyo tout le monde merci.
surtout biso nyonso kokutana lelo ezaka grâce oba kei biso pe toleki bango na eloko te mais nzambe asali biso grâce apesi biso vraiment mokolo ya lelo topesa ye merci yango biso toke prière koke kopesa nzambe merci na bolamu oyo azosalela biso chaque jour tozolala tozolamuka ezaka ngolu donc a sélectionné biso parmi ba vivante apesi biso mokolo ya lelo to profiter nango to pesa nzambe merci po sata za toujours tout autour ya bana nzambe pona oluka kokweyisa bana nzambe mais biso to simba toujours parole tozala toujours makasi tozala balongi totika te masumu mokili oyo ekweyisa biso totika te masumu mokili oyo to ezongisa biso sima toyebake toza bana le roi des rois les lions de la tribu de Juda oza Jésus Christ ya biso nga bengake yaya na ngai na tango apasi azara toujours présent na maladie présent partout ozo sepela ozo lela ami fidèle akotika la trahir yo jamais camarade ya malamu oyo akosimbisa ba secret ya motema ata pasi ata kolela ata esengo toza toujours na nzambe na biso Jésus Christ donc biso ndeti nga naza témoignage moko nalobaka na otika nzambe mpona ke wapi asalelanga bolamu na mbeto hôpital nazomona nde nazokufa makasi esili me na monoko na nga naoloba kaka nzambe naza na yo Yesu kotika nga te souviens-toi de moi papa ata na eloko moko ya malamu na sala na minute wana na osenga témoignage ya mokili na binzambe tala mitema bato na sunga ba o ba sepela nzambe kanisa esenga o ba yo kaka jour onga na salela bango malamu papa nga pe naza na besoin yo po salela nga pe na sepela lokola bango wana nzamba yo kaki prière nanga azongisa nga envie ma grande sœur Olga Kabelo mokonji ba Kabelo Bon dimanche, maman Olga. Maman Olga, moni maman Annabelle. Bon dimanche, maman Olga, que Dieu vous bénisse. Merci pour la cadeau. Vraiment, na yambaki yango. Na motema mobima, maman. Nzamba zombie, c'est là, yo ressentir. Merci, maman Olga. Ah ouais. Lena oloba mutu nyonso na vie, aza na témoignage. Bana nzambe balekaka toujours na nzela moko pasi. Nzamba alexaka ba oya ye na moto po ba témoigner monene na nzambe. Mwana nzamba alekaka na moto fa tambola likolo ya moto mais okozika te. Atozo leko zo traverser ba moment moko difficile ko banga eloko te tala liboso lo bake longa ezali naza molongi yango nazo leka na nzela oyo mena kokufa te. Pasi eza ebiso bana nzambe te mais soki nzamba zo lekiso na situation a pasi kumisa ye. Pesa nzambe merci. Pesa nzambe merci pour azo former yo. Azo coacher yo po lobi soko kutani na kaya mutu oyo paza na pasi oyeba déjà que non na leka awa. Donc mutu nanga o il faut na soutenir ye, il faut na sunga ye, il faut na simba ye na telemisa ye. Ndenge Bible lobi na biso ba o baza makasi ba soutenir ba faible. Ngai pe na leka na pasi batu basunga kinga. Lelo maman Annabelle paza na pasi azobela za na ba souci yango bomoni nga na ye na longo musika Belgique na ye kotala maman Annabelle nazo sekisa ye na za lobi na lina subise na bilamba ponga na yaki ka na beach moko ke maman Annabelle seka toko prier oui basala nzambe bazo ya ko visiter biso tozo sambela oui mais sourire pe et ça très important en santé. Ne bon mona lobi na salela kino direct wana ya chakula imboa poto seka maman Annabelle seka o sourire pe bimisaka malade muto aza na pasi muto aza na malade asenga pe aseka poso ozo seka en fait robosa na makambo ebele ya mabe ozo mona yango lobi ya na yaki pa maman Annabelle so ina vani na maniko katele danse nazo talete mais nazo kandula ga loketo nazo ningi sele loketo wala yazo tala mazo seka yazo seka nganya zo seka bonga yazo sanga bien
biso salanga bien na moni quand même aseki pour la téléphone azaleka zo bengi aya kotika ngati aya zo lela nga bi mama na belle nazo yoka kolela la yo bongo merci au nom de Jésus lelo aseki ase maquillé ye tanda benzi allez skoto seka biso nyonso ya suka po biso dokomi pembeni to lito kota na église na beta bino li solo bebi ya mama na bela yaka pa na ngai no mama na bela yaka na décembre tika to seka mkie mama na bela yaki no mama na bela yaki pa na ngai na décembre nzoka ne mama na bela nzo azara allergie na nini na kiwi maman na belle sera lié kiwi nzoka elingara ete en fait ça azara allergie na kiwi kere na la basali biso ba mélange ba fruits ba jus na ba fruits ba salade na ba fruits atie kiwi maman na belle pe ayebite ngape na yebite to tuni e pe kere na tie kiwi oh non na tie kiwi te maman na belle azui biso nyoso to zuit ezaka les deux hein ezaka les 2 janvier maman na belle pas zi kiwi alienga pe na zi kiwi na lie oh et aussi ba fruit to lie salade ba fruit wana to lie maman na belle alienga pe na lie na mona nga mutako mo changer muno non moi je vais la semaine de maman la belle bandolo non la semaine de maman la belle bandolo la subi maman oh yo ah bien kiwi you check kiwi non, maman était kiwi te. Au cause de Dieu. Ça m'a vu, ma vie. Oh, maman, oh, le papa ndeni. Oh, il y a kiwi, il m'a raté. Ali, aya, kiwi linganga te. Mona che kiwi. Azi sani nyosa bandi kopanda. Ake kuta ba kiwi. Omoni. Ocha kiwi. Ensino. Mutayo kapasi na seka lokola lila siba. Ngasko no segani munoka mama na belo moni o. Evimbi. Azo vimba na minute azo changer ko. Non yo kama en même temps ils ont 600 pour maman la belle ndenga azo vimba mno. Ngabi maman la belle comment changer? Osuwanga osengani. Miel. Osuwanga. Mufia miel. Allez, boss mama wopia miel. Ngama pesa miel mtakufa. Mtakufa biso totala. Na isimne na se kamongo ngabi no. Na yo kaka bato miso ba fuelinga bango teko. Na yo confirmer on pas maman la belle. Et puis misu ya mama ya misu. J'aime Claudia. Claudia. On est arrivé? Oui, hein? Ah, d'accord. Bisous d'Okoni. Osubi. Ma filo. Nabiso ma filo. Yo segi bien te. Ngande na se kaka. O lim na yo, hein? Dans la charité, il a fondé son association. Et le but, c'est de venir aux populations en France, mais aussi à l'étranger. Il fait des maraudes dans Paris. Donc, si Ndeto se kaka na bisibino na la ratin. Tokomi quand même, tokomi une église. Kala na ya France. Na moya mo changer. Tokomi. Enfin.
Elle est là, maman Kiwi. Quelle est la landona zone à Sima? Maman Kiwi a sa taille. A sa taille, oui, c'est comme. Allez. À tantôt. Na sexy bino bo sepeli, non? Allez, bisous. À tantôt, hein? Ciao. Non, c'est pas les photos. Ah bon? Ah d'accord. Bye, bisous. Solo bakoyeba yo ne